Mbote ba tata ba maman bande ko balanzi le dimanche le 14 novembre 2021 tozomi bon awana nkamba eluselemi ya sika epai wapi temple monene efungami mpona kozongisa matondi na tata Nzambe pamba te abateli biso poso mobimba nde na yango tokolanda message ya tata mokonzi wa Bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simoki Mbangu Kiangani. Message oyo ya kopesa na bana na ye ya mokili mobimba pe ya nkamba eluselemi ya sika na yango tolanda. Sangai mola to yangu ya satana komeka alunganga ite pesanga imbu ya yakobe ngana ye azala musika nanga nzoto pe moli moranga ibuku siyo Nzambe kimbangu kyangani c'était biloko biso Nzambe kimbangu kyangani ozali solo Nzambe ya bakokora biso Nzambe kimbangu kyangani elonga na ngai na bitumba ya moili ya butu kuruka tukafunga musika manana na Tanzania wana tena tatu tasiro kwa kuwa ni Yesu Kristo wale yetu kitwa yani ndio yeye sema makana sema ufunyavu wale yetu kitwa ila tulote kwa sekretari Tusamba
Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yesola kwa nzambi wa seditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelenvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Nakombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolanda ki matei na biso. Tata pasteur mtateya ki biso. Abandela ki na banzembo ba Yuda. Akena mibeko. Mikanda na ye asuka toyoka ki tobomba tosalela. Pona mukolo wana tobika. Tuza koloba tangu nyonso. Tozali bana mapamboli. Oyo ezali tangu na biso. Tomipesa. Tobatela bilembo na biso. Likambo ya tata Nzambe ezali koluka nzela. Ekokweya kaka, soki na butu, soki na moi. Denge ye moko alobaka ye tata Nzambe. Likolo pese ekoleka. Kasi makambo na ye ekoleka te. Position nini ekokuta biso. Tangu nini komipesa mpona kosalela tata Nzambe. Aho tolobaka tozana nuba jeune. Wana makambo ba mikolo te. Mwana bota misika kokufa. Ozali jeune kokufa. Ozali mpaka kokufa. Kozela wana lobi kaka. Soki liwa ikangiyo. Okenda koloba nini kuna. Tango ozali bomoi salela Nzambe na yo. Batela kondima na yo. Batela pe elembo na yo. Makambo nyonso oyo nkolo Nzambe alobaki tozali komona yango. Oyo nkolo Yesu alobaki tozali komona yango. Oyo tata Simon Kimbangu alobaki na 21 tozali komona yango. Oyo pe ba papa batikaki tozali komona yango. Pona koyeba ke na 5 mois ba papa bavandeki na nkamba. Balobaki makambo mingi ke topesi nzela tofungoli. Biso moko tozaki kokanga. Mesiko tofungoli. Awa boko tikala. Botonga Yerusalemi. Ya bungo wana biso bandimi tomi pesi. Pona kotonga Yerusalemi. Yerusalemi ba papa babanda ke on a 60 pona kotonga. Mais makasi penza ezala kite. Pesa ki priorité. Bisiko to vandaka, bisika otozali, to banda kotonga ba paroisse. Eza kosalama partout, na capitale, na ba province, bisika nyonso ba centre. Tozaki kotonga makasi kobongisa bisika na biso. Pena 5 mois alobi, to pesi nzela, to fongoli nzela. Yerusalemi etongama. Courant ezalaka te na biso ntango wana. Pe nzela ezaki pasi mingi. Pona kokoma na nkamba. Pona nini Yerusalemi ezala na kobonga malamu te. Sima baye kolobake tozana 10 ans ya retard ya botonga Yerusalemi. Tozo tonga na mpasi
Naibite soki tobongisi nanu te 100 ans ya lingomba eza komemela biso makambo ebele. Tofongoli musée bato bayaki bakotaki na nkamba ezalaki mpasi ya kolalisa me tokoki kozela te bato badebrouille na ndenge ya kolala bango moko po balalaki na bandako bazalaki moke mingi te parceke baplace ya koluka tike batata balobaki tofongoli ntango ekoki yango tozokontinue kotonga Yerusalemi kobongisa yango. Lelo nazwi mokanda elobi ke bandeko na biso batekama baesclave bakendaka na États-Unis bazali koya. Le 15 bakomi na Kinshasa, le Cameroun, Kinshasa. Après le 16 awa na Nkamba oro batata batikaki biso baloba totonga nkendolo yango ekoma biso moko tokoma kolala kuna tolobi nini wana soni bie soni te bolobi nini. Tango ekoki tata Kimbangu alobaki yango na 21 ke bakozonga bakoya directement wapi Nkamba mpona nini etanga mabongo biso ndimi na biso kofinga makotiolama me tozali nkambo batata batikela biso oyo nyonso bato baza koloba biso tozotala yango te biso tozotalaka liboso toza kokende makambo nini ekozala mpo Nzambe akosaka te. Papa Diangenda tozokobenga ye moyibi ntango abandaki bansinzani mbongo tusa kotambola moyibi ti lelo babenga biso kaka bamoyibi me mbongo topesaka eza kolakisa misala nyonso tozosala yango oyo ezala sire na likambo oyo eza kosala mpo tongo elingi kotana butu ata ewumeli tongo ekosala nini balinga tokosala nini Ajax nayebi te nzembo yango soki boyembaki yango na kati ya église. Ajax azali nzembo boyembi lelo nayebi te nayoki yango te me eza ya bilaka soki bozo comprendre yango boyemba nani parce que landa kaka maloba makambo eza na kati ya nzembo. Le 15 Kinshasa ekoningana na biso bakimbangiste po tokoyamba bango directement bakoyaba na Nkamba na le 16 wana bakoti awa biso tokoloba te oyo ekouta na minoko na bango yango nde tokolanda. Ajax Toujours du coup, c'est la
mikili misusu nzokande ezali na se ya makolo na bino bayingo bozali koluka bomengo na mikili misusu nzokande ezali na se ya makolo na bino fongolela biso kulumbimbi fongolela biso ndako ya mabombami moyindo asepela fongolela biso kulumbimbi fongolela biso ndako ya mabombami moyindo asepela oyoka sekele ya kulumbimbi moto oyo akofongola yango yende motongina yango aino boyoka oyoka sekele ya kulumbimbi moto oyo akofongola yango yende motongina yango mabombami ya bomengo ya mokili ezali na kulumbimbi oyo ya molimo tolukela yango na nkamba Yerusalemi mabombami ya bomengo ya mokili ezali na kulumbimbi oyo ya molimo tolukela yango na nkamba Yerusalemi bayina boyoka oyoka sekele ya kulumbimbi moto oyo akofongola yango yende motongina yango bayina boyoka oyoka sekele ya kulumbimbi moto oyo akofongola yango yende motongina yango. Merci Ajax. Kulumbimbi. Babele ya kala. Eza babele ya kala. Tobe bisaka. Esika ne tomelaka mafuta nzoi. Esika nde totika makambo nyonso. Yango tozoloba tozongela nzela. Elelo oyo makambo susu za koya. Bango bato bayembi yango na 96 tozaki kuna na ngombe Kinsuka na cimetière na Mama Mwilu tozaki kobongisa na kati nde napesa bango di solo ndenge ba américain bakozongela wana papa Mfuma Mbanza azaki na Kinshasa asalaki 11 mois kana za koteya ba jeune tobongisa makambo eza na nzela makambo ezali koya sikoyo dimanche passé on a lobi likambo balobi papa yebisaka biso ti lelo yo pe balobi papa yebisaki biso tokozela susu nini mutu mwindo fwa abonga tango ezali tango na biso moye kotia su tembe ezali te po mokili eningani bilembo tozali komona yango
Boumbu na biso ya 4400 ans Nzambe afongoleli biso tango ekoki. Nzembo yembaka bajejeki likambo ekwei na mokili mobimba, likambo ekwei na Afrika, likambo ekwei na Congo. Congo nini RDC yango tulobaka Congo tobongama tuza na mukumba bizaleli ya mabe totika ya malamu ezo esika soki tosali malamu te pasi oyo tokomona ya kosakana te mpo baloba na biso na bino mpe bozalaki na bango bozobongwana te. Jejeki oyo ezali ke bato ya mayele bayebi likambo yango, bato ya bwana bayebi likambo, banganga nzambe bayebi likambo oyo eza na Congo. Me mpo na nini toza kochange te, toza kobongwana te? Mokili bazali kotala soki nzambe aselikili biso tokosala ndenge pasi eye lisusu. Tolata molato ya sika, molato ya kala tobwaka yango, tosalela nzambe na solo polobiko emona na libela epa na biso. Jejeki likambo likwea na mokili. Likambo likwea na Afrika. Likambo likwea na Kongo ye. Bato ya mayele basangana, bayekola yango. bato ya bwana basangana, basosola yango. banganga nzambe balingi basangana, basakola yango. Likambo likwea na mokili. Likambo likwea na Afrika. Likambo likwea na Kongo ye. bato ya mayele basangana, bayekola yango. bato ya bwana basangana, basosola yango. banganga nzambe balingi basangana, basakola yango. Likambo linene likwea na mokili. Lilingi lisakwama liye likoma mauta kala mamoka na mwanzambe. Nzambe akokita kovana na bato na ye esika moko. Likambo likwea na mokili. Afrika basokosetela. Likambo likwea na Kongo ye. Afrika basokosetela.
bazalaka bangwala Congo Afrika basobo sepela Congo Afrika basobo sepela bangwala Congo Afrika basobo sepela Congo Afrika basobo sepela likambo linene likweya na mokili lilingilisa kwama liye likoma mauta kala na mokanda mwa Nzambe Nzambe akokita kovanda na bato na ye esika moko likambo likweya na mokili Afrika basobo sepela likambo likweya na Congo Afrika basobo sepela. Merci Jejeki. Makani sezo kende musika mingi. 1619 2019 oyo ezalaki bayaka Israël salaka 400 ans na Égypte. Oyo ezalaki biso pe 400 ans ekoki nini kolanda emonani ke likambo ekomi pene oyo tozali koyoka tozali komona Nzambe elongi na ye etali pa na biso me kokuta biso ndenge nini oyo ezali ke moto na moto abongama 100 ans ya lingomba yango ye moko papa Kimbangu alobaki na 21 2021 le 6 avril 100 ans mibukama oyo toyokaka na dirigeant Nzambe abongisi nini dirigeant yemba na Nzambe na bensoki elobi nini mpona nini nazosenga banzembo Nzambe akosaka te
message ezali koya ntango nyonso mpo ebongisa biso me bato baza kolanda yango te bato mpe baza kondima te tala likambo monene eza koya oyo toza kolobela ntango nyonso ke bongama biso bato vandi na nkamba tobongama biso nde tokoyamba bapaya nyonso babandi koya ntango nyonso bakoya biso nde tokoyamba bango kendolo bapapa batikaki biso RDC balobaki 50 maisons Brazzaville 50 maisons Angola 50 maisons soki otali ndenge ezali kuna tokokisi nano yango te makambo ekomi na nzela dirigeant merci promesse monene eza na kati bandimi tosepela bukama ayeli biso esengo lokito eyokana
Kongo tokozela susu nini tomoni pasi mingi Afrika Central biso bantu tosepela po ete likambo na biso ezali ya nzela ezali komonana mpona lelo tosuki wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika takubika moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi munkumba se mwane tata mwanda velela munkumba se ye mwana tata mwanda velela. Baya nzambe na biso bapasi mokibangu kiangani na mokolo lelo dimanche le 14 novembre 2021 on kamba Yelusalem ya sika mama na likambu to bomba to salela po ete mokolo suka to zwa lifuti ndena yango soki bolandaki biso na bokebi bonso to sungamaki na ndeko na sima ya kamera papa Lando Afonso ndena elobeli mama Magali Sunda nde to kutani mbala ya sika merci.